akoki jamais koya komona pai na liso moninga na ye mususu te. Sinon que Bible na Matthieu 7:5 eza koloba te oza hypocrite. Yo mutu oza na poutre na liso na yo poko ne komona nini. Elingi obayeke na pesaki définition très claire qu'il ne faut pas qu'il y ait un politicien oyo azwa qui poste dans le passé qui est azana poutre na liso na ye pour se permettre aya komona paye na liso ya ba candidat mususu. Voilà place nga na pesa Jean Tango na dès le départ était opinion na opinion c'est acceptable. Mais oya ngai na pesa ki binete musoza na poutre na liso qui est ba politicien nyonso banda l'actuel gouvernement kitati na 1960 bango nyonso bazana poutre na misu na bango. Raison moko te ngana za koteya ngana za motei na za kokebisa tout congolais asa la erreur ya kondima mutazana poutre na misu te. Je regrette ce qui batona bazana ba histoire ya mabe dans le passé, histoire wana ezali gravé na ba CV na bango, ezali gravé na ba profil na bango ba okoki kolongola yango te. Donc eza wana tokozwa ka ligne ezali tsaka batu basaka ba criminalité ba investigation batambola toujours na crayon soka koyi makambo jamais ozwa gomme o effacer tika yango ndenge ezali passer un jour oya ko revoir oyeba te en quoi ça va te servir. Je suis très strict en tant qu'éducateur ya ba peuple congolais parce que na dirigeant ba église na kinaka na ba région ba Congo ba o baza kolanda ba yebi na télé makana public na radio et télévision na Congo ngana za ba radio o ya États-Unis te ya ba YouTube te oyo mais matéria mingi mona na YouTube na kotsa eza matéria na sala déjà live donc na in vitro en activité live na place bat bazalaka. Donc opinion na ba élection papa kashira za na problème na yote pour que ne kopena candidat na yo parce que ça peut na conseil za koloba ete droit d'élection ezali libre mutu nyonso mais toye baraka ete ngai na za ko insister ete tokotika laka kondima te mutu za na CV ya mabe mutazana poutre na lisu na ye toke le suko pona ye. Ensuite on le bete ba congolais ba intellectuel ba belé ba constitution, ça c'est archi faux. Comparer nombre à quantité ba intellectuel tout ça na Congo, filtrer na groupe ba intellectuel congolais wana combien baza ko landa constitution Congo baza ko tanga yango na ko so statistique za ko funda 0.1. Donc c'est vraiment trop faible que les Congolais intellectuels sont d'abord les premiers à condamner. Ne vous en faites pas. Ba Congolais ya raté. Même aux États-Unis, moi personnellement, à une certaine période, j'étais surpris tant que je suis aux États-Unis. Toutes ces années, je suis aux États-Unis. Bino noirs en général. On vous condamne parce que tant que mibeko et ya kawana ba bénéfice ya ba pension, ya ba affaires sociales ya boyna boy. Ba mibeko comme ça ya kawana ba senga ka na jour ba élection, ba toya ko voter mibeko tel bolobi oui ou non. La plupart de l'élection, ce sont des blancs seulement. Et les blancs, bango va bénéficier de makabu et belé à loi wana. Alors, tant on pratique roya, bino ba noir, on favorise seulement les blancs. Mais même si mon numéro noir dans le bureau, on favorise toi ça signature. Il ne peut rien faire parce que les choses sont noires sur blanc. Donc, biloko boye, nazaka ko lobe la kutu biso ba congolais même aux États-Unis, ba noir mingi depuis Botama, à peine la campagne Obama, babani ko sala ba élection, babani ko yala ba pour. Il ne venait jamais aux élections. Na Congo PDS pour vous dire que constitution ya Congo tant que bazala ba ko yeba yango te, tozana pasi. Onere mutu e ko somba maka. Onere mutu ba ko mérita ka yango. Onere mutu ko forcer yango te. Quand il a été un criminel, ce qu'on participe qui n'a pas bomba batu. Si tu as le pouvoir de sauver Batu et que tu n'as pas fait cela dans l'office, tu as le pouvoir de automatiquement condamné. Et quand tu es condamnable, voilà pourquoi tu as été dans l'élection. Tu as le passé dans le cadre de comment tu as voté. Mais tu as reconnaître le passé dans le cadre. Pourquoi tu as fait une zobéry? Il y a des choses le Sénat. Ba garder une balance à pouvoir transitoire mais ba tout cas so baza ko yela ka so ba ex mobutiste ba ex république tozana yango ba kabiliste tout ça autant que ba élection oyo biso bana Congo to utiliser droit na biso ya élection ya ko déclarer que to ligne na biso kanda oyo te ubio to ya pena ba élection te to ko niko punaka ba kibola bola. Alors na yebika na ko pesa bino suba antenne
mais tika na kota na section oyo eza na ba programme na agenda na oyo pe mingi boko yali suko débattre na premier temps to ko ba Don Quichotte na 8e chapitre nango eza ko loba ete awa Don Quichotte mzazali ko loba balingaki bazwa les 40 à 30 géants moulins à vent bakutaki wapi na prairie na savane na désert na place wana yaye te aye kaka boy amoni ba moulins à vent ebele oh par tous les moyens toko zo ba moulins à vent oyo comme j'ai des soldats nazana ba mpinga na pembe nanga toko kende na makasi nyonso toko zo yango pourquoi alobaki bongo parce que selon lui ako créer fortune ye place moko tunga nga kotanga yango yo. La fortune conduit nos affaires mieux que nous qu'elle ne pourrait y réussir notre désir même. Donc, il y a que fortune va conçoit et qu'on quand même contenir le désir de bangote. À ce cas-là, Amine Sancho, à l'objet de Sancho, tout ça la nuance, tout ça, ba géant moulé avant nuance oyo, tout tangisa makila, tout boma, tout dépouillé. Tout ça la nuance et c'est comme ça que nous deviendrons riches. Alors, Don Quichotte, bazaliti lelo na politique na biso, bazalaki et bazakoya, ron la bango bayaka, comment koyebela bango? Ils sont toujours là pour bazo biloko ya public, ba comme ça bango ya bango moko, parce que bazana mampinga, parce que bazana force, parce que bayebi comment bako s'emparer na biloko boye. Biloko yo mwana ya Congo ta ekoki po yeba nani ngo azali Don Quichotte dans le passé et nani ngo azana intention ko za Don Quichotte comment ko yebela ngo ebembe nyoka esilaka gaz te esilaka somo te muntu soki dans le passé amonani na misala ya ki Don Quichotte ya ko sa biloko ba par force pour s'enrichir na eki le capitalisme l'autogestion. Ba autogestion tina data lelo ba soki no tali bien na ba campagne oyo welela oyo ba nanango azana système autogestion na mikolo yo et dans le passé ba to bazali ke baza capable ya ko décision moko boy en leur faveur ba to comment ko yebelango tika nzambe asunga yo tika nzambe apesa yo mayele ya ko yeba ko déchiffrer ba oyo na lelo na ye pona critiquer ba candidat aux élections te. D'ailleurs, awa pona thème la campagne électorale te, mais na ye awa pona kebisa peuple congolais bisika nyonso ozali ete ndeko na ngai fongola misu ndeko na ngai tika o partager constitution ya Congo na batu nyonso. Question musu ndeko uteko poser ndeko kashila. Constitution na Congo ba nani batu ba créer yango, pe ba créer yango wapi? Réponse nga ezali clair que peu importe e créer mela wapi nani mta créer yango mama likambo kota na kati ya constitution yango kende kotala makambo eza na kati eza kitoko ou bien eza mabe makambo eza na kati eza ko combiner na vie na biso na société na biso eza ko répondre na société na biso est-ce que yango tolingi eza nango réponse na ezali 100% oui makambo eza na constitution congolaise congolais nyonso kotanga yango précisément ba mama na biso baza ko violer ba mama nso oyo baza ko tika vina wonsi makala ba boko le biso ba mama baza ko sala ba kilomètre ba zo mai ya komela ba mama oyo soki okoki ko pesa ba conscience Kongo batanga ba ko loba veut dire trésor ezalaki nango na makolo na ngai awa veut dire secret mboko ezalaki nango na maboko na ngai mais c'est parce qu'ils n'ont pas cette information là. Campagne oyo tika mutu nyonso azala informateur ya kozwaka même constitution ya pays na biso pesa yango na mama wana kende ko pesa yango imprimer yango na lingala tele yango na porte na place aza ko lambela pesa yango ke tala condition na yango oyo mama wana ko comprendre que le fait kaka courant wana ele kalikola toiture na ye akoyeba ete ezali droit de logement na ye ba violer yango. Le fait que la tioele kana kata lupangu na ye mama na koyeba ete ozo sakana na ngai mama le fait que la mo ete mwana azana balabala même école primaire ka ya pamba et constitution ko loba ete école primaire ezali libre et forcé mwana faut que la école primaire mais surtout a koti ko futa minerval te pour toutes ces années combien de maman so bazo ne kotea ka ba matembele ba pona nini bana na classe ba ke na classe mais c'est parce qu'ils n'ont pas cette information là. Alors quand on a l'information, nous sommes fongwani.
constitution pesa koloba ete boza na droit ya manifestation. C'est comme ça bato bakotelema na libanda bakoya kosala ba mouvement oyo te neti biso za kosala na diaspora ba les combattants ba nini okotiaka ba photo kaka bato za kotiaka. Non, la manifestation ne se fait pas comme ça na kotiaka ba photo na kotiaka ba insulte. Manifestation salima na tango okangi mutu na likambo ne alobi ki constitution tia yango place wana ba mama na biso bakozala capable koyeba ete article tel 47 eza koloba ete droit ya ndako na ngai droit ya boye na boye article tel eza ko confirmer que mwana nga azana droit ya éducation na ko futa te bokena parlement botelemi bakotuna mini boye ko sala nini awa te to ko telemi na loi 47 elobi nini elobi bla 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 bla. Voilà pourquoi nous sommes ici. Constitution ba sénateur na biso tamba okota na kati amba kobima application ni kamone koya président c'était parce que ce n'est même pas le président qui constitue qui a signé la constitution mais ba basala la constitution déjà ba assemblée nationale bureau ya ba sénat bango nyonso kolota ba yokani ba sali yango et bango pe ba diriger la pays. Le pays n'est pas dirigé par un président qui est erreur grave to kosala na république o eza koya président nyonso akoya akosakana biso po yebi les gens ba ba yebi nango tuke signifie constitution te bazo kanisa ngai muna diriger le pays et akokontinue ça biso. Un Congolais kanisa c'est le président qui dirige le pays. Un Congolais intellectuel kanisa que son qui président appelle si ordre ko exécuter mais non président ko pesa ordre mboka ordre ngo pe ba sénat ba bafoué yango ba négli ba lobi non e ko passer te. Un président azali kolo ya constitution te okotuna nga bongo ta Mobutu bato bazali ko travailler Mobutu azali ka vuma yeso ka lobi alobi mais clairement Mobutu soka azaki un dictateur soka lobi likambo yo sénateur oza obligé oyeba ete mais selon la constitution ko boy moi je dépose mes fonctions otiki voilà place ozali bato nyonso balekaki na ba république nyonso pourquoi on les condamne bato nyonso baza na république lelo pourquoi moi je les condamne tous ces kabilistes tous ces gens là bato baza ko travailler na président Kabila je les condamne tous parce que constitution na bomu teza ko condamner bango pe baza wana ba yebi na bango constitution ko loba nini oyo bango basinaka chaque jour ala para ndaye batombola ka musapina na Bible la constitution même balingi ba appliquer yango te mais ça ce sont des gens où manifestation soki esalemi na cité bato liboso bako sauter eza bango. Mais si vous avez bango batabosi ba wona website le président que président biso to comme na difficulté sur base la constitution du pays du Cambo 1 2 3 ndengo za kokubela ngo eza bongo te la pression maintenant est derrière nous. Mais tant vous avez la présidence ça osana ko zo na constitution tant vous avez écouté la constitution va na ba sena bazo liaka ba maki na bango bazo vimisa ba babumu na bango ndeko jeune mpumbu na pesa so antenne soko za na likambo ko loba kuna. On a été beau continuer na zo ndana tina kutango na kupesa réponse. Merci parce que liboso lo bakete yo tango kotaki oyoka kite makamto bandaki e na uto koma na nana lisolo bien na kupesa. Merci ndeko bandeko nanga na banza ndeko moko so akoti awa okoki uzokozwa antenne place ozali. Ndeko wasuke na kombo ya mpumbu na banza kaka ndeko wana ndeko desfe ozana likambo ya kutuna na likolo ya likambo na utikoloba soki ndeko desfe ozana likambo ya koloba te alors tiela biso mundule moko komsangai na ya kopesa bino ba rezo ya suka oya pourquoi tant que na ba élection oyo précisément élection kutu te mais campagne tant que na campagne. Pourquoi prudence ezala ona yebisaki bino ete éduquer mwana zako ke na fête mais ko éduquer mwana auti na fête te biso nyonso soke na ba campagne elingelo ba ke tika to il n'est pas encore tard to zako ke na fête to za la jeune fille oza azako ke na fête pas ke ne ko beba te donc tanga na zako zonga ndeko DSP soko za na musique ya kotela biso ndena ko expliquer pourquoi conclusion na biso ezali clair que congolais nyonso oza la Debisi lopango na salite Bakoye bisi mama Okika bakoli susu Okolo moko bakini na ngaye Bako kondi kubo mani